Oza quartier qui moins mais précisément tous en a 3 maisons. 3 maisons, voilà. Bon, et bien mis 3 maisons par rapport na époque zala na 3 nda kwa pamba. Ah, tika boy. Oui. Ah, vraiment wenzi ya munene. Tokolo be te ba marché ça quand ndé to mona ba mini marché. Balabala na marché pirate ka. Voilà, mais wenzi ya munene tokolo ba o ezake batonga ba ezati. OK. Babilo biso ko nongo eza terminus wa moto. O terminus. O ba moto suka ka wa. Voilà. So moto zio na Bel Air. Moto zio ata na rond-point. So ebise ya kana na dimwanza 3 maisons, bon no ti na terminus. Donc eza terrain football. Voilà. Na me kono beta bari. Eza football et moto se distra wa to. Ya ça passe. Ça passe. Ça passe. Beta boka ba. Ah, beta balle elle leader. Ah, beta balle. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Bonjour, bonsoir, na balagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante Elmar de la presse. Poussé Makike Belé autrement dit la plus cool de la presse au message bien à la maradon d'Afrique toujours na milieu na couche même l'émission nationale remercier ba boss na biso biska bozali mon boss Roni Malunama mon boss Yannick Malunama sans oublier boss checking na Londres pourquoi pas na remercier directement notre maman Laura Schumer boss wana saluer maman Faima Matuna Mobimba na pisi ba moto na Yemoko maman Matou Koti mi amore Matuila bambote belé moi si ya business moi c'est ça kana solo mbongo et pourquoi pas ça mbote na mon vieux afo diabakawa depuis Grenoble mobile ya maman pour juste bambote belé nous sommes se rappeler temps il y a des émissions na biso ba commentaka ba partageaka vraiment to lingara bino mingi on to sala bino toujours ba découverte de message ko ça comme d'habitude et nous tout ça bon toujours na kati ya commune à Mongafula on te bino commune à Mongafula eza commune za munene eza plusieurs quartiers to kitaki bongo bisika oyo notre comité. J'espère que bon na TBZ radio te place aux alliés et za province eza la kati ya capitale nous avons na kati ya quartier et on est qui moins de mission précisément na 3 maisons. Donc le tourrier bah vraiment bah makamune c'est pas ça ah tourrier bah condition ni baza na ah donc tourrier bah est-ce que ah bah na courant est-ce que bah na mai est-ce que bah mekolo malonga est-ce que nous mettons ça comme d'habitude nazanga mongote na guide muto ko guide biso otoko beta na lisolo otoko tambola na ye ndenge bo sepelaka bo zapete bo matya ba commentaire bo partager mission bo liker vraiment to bisaka bino ya biso podcast et ça ba plateforme tout. Nous avons une page Facebook sur Beti Yabiso Podcast, Romona Biso. Nous avons un Instagram sur Beti Yabiso Podcast, Romona Biso. Et puis, na TikTok, au Beti Yabiso Podcast, on s'abonne directement. Et puis, kuna to lanceramo ba flash, mo ba extrait ya ba émission pene yinda mabe. Et puis, malamoko na chaîne YouTube Yabiso Podcast, on s'abonne. On sera comme abonné na Biso, on a la notification et on to lancer émission na Biso. Donc, depuis que vous êtes belé, vous avez la émission na Biso, ba na poto, ba diaspora, ba na partout dans le monde, autant ba communauté. Vous sanga penata na kuta na guide na ngai ako guide biso ako betela biso nini bon moment na kati ya quartier qui moins de mission précisément la 3 maisons. Donc voilà vous allez brancher toujours guide na nga ça déjà awa bonjour Andeni Android Kalamba ya qui mezali bonio pe tepele none mabele na yo te sali vraiment bien ko kitana mabele pour to beta mo masolo belé voilà surtout etali quartier voilà c'est ça donc quartier na biso eza na mo ba secret belé voilà esenga so bino boyete mo pe mo kile de ki ba secret ba tu voilà na biso na beso ba yeba ngo wa et ça vraiment bien ba o ba sanga ko découvrir ba découvrir ngo à partir émission na biso et ça vraiment bien voilà comme on le pas non parce que nous avons guide na biso to yeba précisément place to telemi oza wapi to kende ndenge nini banzelo na kuna on Android bon place to telemi nanu o eza avenue principale voilà et outil banda université na biso campus dans Inikin banda Inikin et tout droit direct boy voilà dans la route principale et bien na kombo ya avenue Luzizi bien avenue Luzizi là donc ça avenue moko reconnu malheureusement macadam ezate voilà malheureusement macadam aka moto no mona c'est biso pour ça que kota te te mi tukekota mais biso na moni voilà biso mingi
tellement moto lelo ko facilité mo ko ça ba tutina bakati ba veni ba ko faire veni ko koto ba mituke bula te logo les amoi nan bati makadam te mituke bula te donc zel mingi moto mingi moto donc mituke suka kana kimwenza na terminus place point c'est suki mituke suka wana les bateaux partir wana bazwa suko ba moto makiti mais ba bazana ba mituka na bango boye neti boye voiture ekotaka donc même ba voiture biso koto ekotaka. OK, si to tambola biso parce que nga ngami ko tambola. Si to tambola bana poto ba diaspora bana partout le monde on va s'abonner na chaîne. Ba zo découvrir déjà ni les bons mama a. To yeba ki mwenza mission. Banda ko to baneni goza na idée. Bon, idée na goza vraiment na idée té. Pour même tant to beaucoup na botam na kuti déjà moi ba quelqu'un ndako ezali. Donc yo botama a. Donc na botami na kimwenza. Mais na botami siko na mayulu. Na mayulu. Ouais, ça trois maisons. Mais OK, voilà. Trois maisons. Trois maisons na ndenge et tant que peu ba jeune quoi. OK. Moi kala. Donc aux quartier kimwenza mais précisément tous en a trois maisons. Trois maisons voilà. Bon, et bien mis trois maisons par rapport na époque zala na trois Twanda kwa pamba. Ah, tika boy. Oui, de la secteur, vous avez na Twanda. Oui, na secteur. OK. Na époque ezalana na Twanda kwa pamba. Wana koza mo ba idée ya ba né. To bo yuko yo kaka. Idée ba né vraiment ezala vraiment té. Mais par rapport à ndé to yebel masolo, ndenge to yo kaka masolo beta mara. Voilà. Trois mesures bandana na Twanda. OK. Yango na époque ezwaka vraiment temps nango na Twanda kuwana. Yango bato bazwa temps. Bazwaka pe nini moyen ko pesa ngo kombo trois maisons. OK. Au temps na bato zale vraiment po ba ya kokota koto. Voilà. Zalaka faire. OK. Zalaki zamba. Très bien. Donc maman na zamba vraiment donc zamba ya zamba. Ba zambo pe ba nyama bazara na kati. Ba chasseur ba banda ko ba sala ba chasse na bango. Tout ça bazoke na ndeka kezala. Voilà. Donc banda ko zala vraiment donc koto ko nyoso kita banda ko ala ti. Banda ko no lo ba trois maisons na esuka bo likolo. Voilà. Ezalaka trois palais moko za likolo kuna. Moko za to leki en place moto na aussi c'est possible to ko parce que attends retour. Attends retour. C'est la place historique. Donc on a déjà à Tobeta histoire mot déjà les cas. Donc tous alentours là qui ça bat parce que voilà. Donc banda ko suka ko koto tout ezalaka zamba. OK. Koto tout ezalaka zamba yango na époque wana. Banda tout ba pesango komo banda obengango cité trois maisons. Cité trois maisons. Voilà. Ce ko banda ko tonga manyoso bo. Pelende mo mama banda ko tonga mi bo. Ezai ba nene. Bon ko banda ko tonga bo na ko ego ça vraiment na ba 80 bah 1980 sur la bosse sanité déjà ils allaient déjà banda ku déjà bandi au tonga moko OK parti de 1980 banda ku déjà banda ku tonga moko mais pour banda ku vanda vraiment et comme vraiment bonde tout ça lelo de banda ku vraiment peu comme vraiment de tout ça lelo bon ils en avolo presque 2000 bon à partir de 2000 ans. À partir de 2000 ans vous voilà va continuer va continuer voilà la kacho maloba tito on va continuer par rapport neto yo karababi ah on appelle ba trop basé là ba continuer parce que ba teka ma pas on va continuer le matin ma pas on va continuer ba zo teka ezo ko tsaka ba convie parce que soit teka le pango boy ateka le pango boy boya ka kolandela ngote le côté ateka su mutu su ba biloko wana bi yo po yeba ka ngote on va de ko yina mato sala wala si oui to vivant yango voilà l'époque to vivant yango to mona pour na minute oyo en vrai dit ba continuer bazala li son espace parce que l'espace na bango était kamate donc l'espace est les espaces va miki. OK. Donc ce que bango bazalaki na tana bazalaki soki atekeli yo. Yesoka atekeli yo espace. Amoni que espace oyo na tekeli ngo par exemple mara. Mara na espace on a batekeli mara. Otonga raté par exemple. Bamoni que 2 ans 3 ans banda ko tekela e atonga raté. Ba ozo yango ba otekela ngo mutu mususu. OK. Quand on a un mutu mususu
mutu wana pe oyo asombi soki oza prudent te oa souple te olekisi mwa 200 300 bakolongola lisupa na yo bake batekele lisu mutu mosusu voilà yango bakonfiani kota omona lupango moko mais et se retrouver pas 3 personnes donc bakota mpe bato ebele na baconflit misusu mpe bao bazala na makoki olandela te baperda mpe bamisusu mpe bazala na makoki olandela te baperda mpe bamapango bongo po atali bo babotoli lupango na ye aza na force lisu ya olanda te baperda mpe mapango bongo lupango mpe ekenda mpe porte disparu ti lelo donc bakutimie bakotisa mpe mwa bato ebele vraiment na conflit ya makambo otali makambo ya mabele. Ok, mais babi bakutimie bango ne bazala na droit na mabele oyo akimweze parce que eza mabele ya bango bawumbu na yebi te ezaka pene surtout ya oui eza bongo po bango nde bateki mabele oyo mais c'est que mabele eza ya bango mais nde nango toyebisa o bateka mabele mais pour le moment bala lisu na ba espace te voilà oyo bakoki koteka po espace tout ekoma déjà occupé bato basomba talaka bafale nde tonga voilà banda bakonfisika donc bazala lisu na espace te puis espace oyo batikala nango ezaza na basuka ya mboka vraiment voilà basuka ya mboka donc voilà papa si vous nayebi te awa est-ce que vous avez na marché neza wa commune neza ah vraiment wenze ya munene tokoloba te bamarché ezaka nde tomona bamini balabala na bamarché pirate ka voilà mais wenze ya munene tokoloba oyo ezake batonga eza te bon c'est awa so bosa neti wenze pena munene bokenda neti wapi wenze munene biso awa faut bima uswat masanga mbila to bimi cité verte uswat toza voilà uswat matadi libala wenze munene biso koto na kolobeka matadi libala uswat second point ngaba voilà mais par rapport ya kolongwa awa kokende tikuna eza et loin un mois 3G donc na transport yo lione c'est pas combien na transport ndeti awa ti rond-point ngaba aller retour volé presque na koloba aller retour ko dépasser ba 4000 wa bato bakenda ba transport to moto wana olome awa biso il faut bimaka na moto olome obimi moto ti na terminus kozwa bele kozwa nini motuka voilà te bokenzela campus konzela campus bamituka eleka kolibongo wana kozwa motuka ti okende 1.5 francs na basprinter voilà donc olongwa aller retour il faut aller normalement ba 4000 francs voilà donc c'est ok bon on t'a sali bon t'a calcul bon on a déjà et puis on dit libanda mon marché pirate so muka et puis n'attend petit okende rompo kokuta mpe na mbuté voilà yenda bu il faut bana ba osele faut ba mama ya mama ki kuna kutena mbuté voilà c'est ça aussi agenda ki rompo voilà le choix zato mona ka na ki ka pembe na quartier choix te ba vivre faut ezangi na ngote ba nini ezangi na ngote non mais ba vivre faut to efitara ngo ba biloko wana to efitanga me mboka na biso ngo za ba matite belé ba janté ça biso mingi fuma koto biso beaucoup plus koto fuma mingi legolo biba makayabu na moni ade makayabu ati combien attends yo maman makayabu combien bonjour oh 300 maman 300 francs na me kango na so maman lié pam ça yo yango te yango ka yo njanjela te na lela ngo fort mais joie je mi balé pardon c'est ami makayabu ya yo mona ke biso koto biso koto koza no le mususu na moyen ebele te oza na moyen ebele te biso c'est comme ça donc ok makayabu 300 bana poto bomona ba makayabu est-ce la poto là la poto là raté voilà écoutez na on a bien ça on devrait aller donc c'est ça voilà biso koto to na mambo bele ndeti boye maso bina le matembele ya fresh ok o babuki na minute wana na minute na minute na dami ata mibimba wa système wa tembela mibimba ta wana kuna sakani la yango na misusu babengaka
babenga basanisaka babenga ngaloso voilà bachagula imbo chagula bilo biso lokoli na mouvement OK babilo biso lokoli na mouvement eza terminisa ba moto o terminisa ba moto suka ka wa voilà so moto zio na Bel Air moto zio ata na rompo so ebise yaka na ngana dimwanza 3 maisons bon no tina terminisa j'espère que tant boya ko komaki voilà OK eza lokwa terminisa ba moto do parking ba moto OK yango wa donc nde so koza moto nyoso ozwa so ngeli miso limité bimisanga Bel Air bimisanga Tiwap ba biso partout voilà toi avancer na biso so awa hôpital pesali oui hôpital eza l'école ezali même tende to kita bona ko laksa bino pe première école etongama et ça la biso bien eza na sebo eza découvert mais na terrain voilà hôpital eza hôpital na tête terrain bale yango tika boy voilà biso ba joueur pe bon limisa ba joueur des banane pe ba joueur bon ba joueur ba bima vraiment wa tellement ngai na se bazar mingi na football te nazo pe temps on maîtriser la musique bon nga beaucoup plus musique donc ça terrain football voilà na me kono beta bare ça football et moi to se distraire wa to ya ça passe ça passe ça passe beta boka ba ah beta balle leader ah beta balle donc c'est là voilà tu vois tu na au senti a beta balle donc ça terrain football voilà kitoko on est place au moins ka ba jeune de baza ba ya mo ba se distraire on appelle mo so na va na parler loko sala ya te so na ye na utala nde ba petit ba se distraire utala Dalala. Donc biso goto vraiment surtout fraîcheur vraiment donc on a goûté fraîcheur makasi on a goûté lobate to na maman na fraîcheur goût wa ya danser vraiment ce que star na kati maloba vraiment te ba difficulté ni bozango bon ba difficulté belé vraiment to zango on a goûté lobate voilà mingi na difficulté ya courant OK les élèves vont avoir perturbation ok n'est pas maman coach na moni moi vous ne pas ma pamba mais moi la déclaration tu peux ça dans bon quartier peut ça dans ba concessionnaire à l'écolo tout le monde ba ranja quota snel ba ranja OK donc moi difficulté tout ça en haut et puis causera les souvent problème ngeza mai ah mon afula kabo mai mon afula ozo le la kaka mai na ebite so zanini na mai ebeta biso te que chaque jour mai ebimaka babilo quand même ebimaka mena ba temps ozo la source la source c'est ndeti nzelo babengi ngo vendre la source a vendre la source hein kombo ngo za vendre la source qui titi na source OK donc za vendre la source qui titi na source donc mai soki ebimi avant ebima lisusu il faut bozela monde ya kozela ba faut réserver donc soma ebimi faut réserver avant mai ebima lisusu bilo nyonso réserver ke kosila donc msuba tshana sine ba le msule msusu kokelela tellement biso boto na tozavuma ba forage ebele te donc quartier mobimba oyo toza na forage soki moko forage pe ezalaka donc toza nango soki moko donc ba forage avuma ebele te donc emo tokoma na difficulté omona vraiment bilo nyonso mai esili donc on peut na problème ya mai lisusu msulu oke pe bakambo mai ya sur la mai ezati tokutana nango yamba lebele niveau mobimba bo mai ya ko laver ezati voilà de moyens pour laver atelier msulu pour copéquer ici bino bani bali bokipate biso tino ka c'est pas faux biso to na problème to aux écoles expérience ya première école oui tongama na ndenge ya quartier dans la mission A voilà première école voilà et ça biso bien vraiment première école très cher à internaute comme et tongama ana ki mwenda mission yango donc to koti to visiter ba salle de classe tout la si réellement ça penda na baba on tient ba tableau ne za la TV za radio te donc j'espère que bon on a découvert aussi la bino lelo école expérience ya déjà vraiment première école où tongama na quartier 3 maisons OK la première école tongama na quartier 3 maisons voilà kalatonné bon année tongami na koloba son abo santé ba 2010 à 12 ba 2012 à 13 bakala vraiment trop
de 2012 à 13. C'est qu'avant, on a l'école. Avant, il faut que les babimati qui montent, parce qu'il y a un terminus. Dans l'école, ils allaient qui wana. Donc, c'est un des tout le monde, lycée de Kimonza, collège, donc, là, c'est un des bana. Le boulot maï. Le boulot maï, mais, ici, là, t'es pour. Ah, bah, moi, ça, c'est fort, mais maï, Tony, va voir, t'es quand maï. Voilà. Ah, n'est-ce pas, ok. Dans le coin, l'école, il y a un chevet, ici, là, t'es dans le boulot fait. Et ça va ça la classe. Ça, visiter mon gars. La tableau, hein. Ça, des classes. Il faut l'état là. Il y a ça privé dans l'état. Oui, ça. Privé, hein. CG, il y a moi la privé de l'état. Voilà, privé. Ah, privé. Moi, l'état, là, tiens. Et c'est quoi, il y a moi, bon, ça. Tout le monde école. Au tableau. Baby, déjà. Au baban, ouais. Baby. Ma fenêtre, ça, non anti-vol. Donc, en bref, c'est un chantier. École, mais pas bon, c'est pas tant on a pas là. L'école, après, va profiter, si les chantier, mais écoute, ça va payer moi. Voilà. Et l'autre, pour les aéroports, en même temps, voilà. Bah, ok, ma pole en Kélégotang. Mais ça, malin, parce que déjà, l'école, les allées, ça, malin, pour la bana. Ouais. Base à la peine, la formation qui est au cours. Parce que l'école, les allées, bana, bandits, délinquants, tout ça. Donc, voilà. Mais l'école publique peut amener les gens. Les allées, tout comment on est ce qu'on a dit, Mounza. On est en terminus. On a tout ça, on a deuxième partie. Voilà. Deuxième partie, on est là. Donc, on a l'école peut amener, il y a privé, les gens ont un internat. Ok, tout le monde. L'école, a ma sœur, l'école, il y a jésuite. Mais ils ont un internat à Kati. Ok. Ils ont un couvent, une université, très bien. L'université, et tant que ça, tout marambo Italie, science, voilà. Donc, Babylone et l'agronomie, donc, ça va jardin, ça va te belé. Très bien. Donc, les gens place dans le lobby de terminer, c'est une place pour tous les, donc presque tous les Français à l'école les a. Ok. Sur un zélo, on est qui tu as. Zélo à Kitty, on a bagagé ça vient de la source. Il y a Kitty sauté mais au monde a maï moisa. Maï moisa wana, c'est wana. Maï wana kaboli biso na konjolos. Ok. Plateau des professeurs. Ok. Les colos wana tout le monde a connu les colos, quand on citerne wana plateau des professeurs. Ok. Wana comme la lemba. Ah wana na lemba. Frontière ça rappelle mon afula na lemba. Voilà, mais mon afula quand même lemba. Ok. Donc, aux esquimaux, il y a une frontière et que voilà. Frontière et Kaboli biso kotoyo na ngambo kuna. Donc, so comme nous comme dans ngambo mususu. On a quartier 3. La frontière, on est comme banana ba bundara. Ouais, surtout mingi beaucoup plus awa vraiment. Parce que le badon est outil la bana ba outil na ngambo kuna wa kuma bengo. On éviter. Le kolobuna kuma bengo est. Ba kuma ba américain ba. Donc, comme banana soki banana ba ye. Babandi bitumba donc bato baza bamona vraiment bitumba ndenge bunda makuna ba machette banini sala kutumba kendaka vraiment bete lokola biso kotoyo moi ba FARDC baza na ndenga mabele ba oyana ba luki ba timwa kimia po ba okanga bakangi ba opi ba okima bakimi voilà les ada vraiment maman la frontière place voilà en tout cas ma mingi so botezo kenya vers bonde to boy tozonga vers terrain, terminer sa moto, donc on a un petit saut de continuer comme matin. Pour continuer les solos dans biso. Ok, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, vous consommez toujours l'émission, vous avez la émission, vous avez des clients dans souka, vous likez, vous partagez vraiment ça dans biso plaisir, ou luka, vous faire découvrir biso sur ma commune, tout commenter ma quartier, surtout mon afoula. Une assurance qui bino, dans reçoit aussi ça va quartier tout le monde afoula. Donc vous allez pour nous faire la même sala, vous mettez ma commentaire, vous laissez la makani bolinga. Merci beaucoup. Kolobizate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing. Voilà Star Mboka asiko tobima déjà tiwapi voilà tobima déjà tokoma na kona parking à monto na la sabine référence ou ekititi na point à pasteur galas. OK
Bonjour à tous. Fombo te ça mati. En tout cas, on est ensemble. Hein. Je te visiter bien la quartier. Ah, vraiment. Il y a solo. Hein. Ok. Et ça, la bus au moins bien. Vraiment. Vraiment. En tout cas, plaisir à toi. Voilà. Même moral. Donc, tout le monde na parking à la moto. Comme ça, là, ça direction qui est dans le centre, un centre de prière. Il y a un peu de la c'est pas Stenga, sinon on va pas prier à sa côté. Oui, à sa côté. L'église là. Tu as un groupe de kala. Oh. Donc, parce que Aza peut-être que Aza n'a ni moko boulou. Donc, il y a ça vraiment na concession. Ok. Parce que là, ça na ba concession. Tu vas serrer toi, ça qui zamba. Bon, ils allaient ma zamba découvrir awa. Déjà quartier comme déjà moi au fond ok comme d'ailleurs au fond voilà ndeba ya découvrir le temps va découvrir Zambie ça allait déjà les souter ok Zambie allait les souter donc ils allaient déjà quartier évoluer déjà comme un niveau msous donc on est tout ça sur une moto et aussi sur le petit comme un petit papa Stenga là et que nous boto et c'est dans nos beaux papa Stenga là sur le boto c'est que ne bonno que chez papa Stenga là sur ce petit na rail. Ok. Rail, oui. Voilà. Rail, il y a train. Donc, rail, il y a train. Rail, il y a train. Ah, quel petit gars. Oui, petit gars. Voilà. Donc, les nations qui boivent petit Kazangoul. La Nourane, c'est là, peine qui m'a dit, c'est là, on est soit ils boivent qui Kazangoul. Soit ils Kazangoul, voilà. Voilà, ça la faut comprendre les gars. Il n'a plus sur la star, il y a quartier. Quand on a la quartier, il y a un mot de la négative. La star, il y a quartier. La mission, il y a quartier. Bon, depuis après la sous-émission, alors ça, on il y a quartier, on a un peu de gros matin. Palin. Tozana. Tobalukana. Vous comprenez bien, c'est la star à quartier, donc voilà, c'est un bon. Donc c'est ça quoi. Oh, il y a des trucs qui sont des babénions comme 342. 342. 342. Et pourquoi 342? 342 Kouta Nabolo Bandé Kouta Matadi Tikin. Ils allaient na panneau moko batiaka na siwana na rail. Il y a pas que petit rail tout quoi. Voilà. À petit rail. C'est quoi ça là ni Azala na panneau mo batiwana panneau wana ebanda kolakisa signe ya kouta Matadi ti wana ebanda kopesa kilométrage nango 342 km. Parce que na 342 na tant quartier voilà tant quartier pe bandi côté kama ba coutumier on dit côté ka ale batiki on pe maman 342 de tika maman 342 voilà mais ça ya kobuka le temps mon appel doit taper maboko po esunga ba peuple ba vandi ko. Et la musique eza yana na sika ka. Eza na moi c'est bon. Eza musique vraiment casque poza ka na ciment. Pas de problème. Parce que tu fais ça radio. Tu as parce que bana poto, bana baboli, na biso nyonso ba diaspora, bana kini, bana partout dans le monde, baza surtout mettre l'histoire, ba linga ba mona ba place. Ko ça la rappeler Mijo pe moi qui t'encosse les ala kaka. Donc bon ma commentaire et ça biso qui tombe casse. Maman m'a tout continué à mourir. Et moi c'est business. Ma tuile là. Aïe aïe mingo lo bezate pa mbote bisiko zalo mona bisiko donc Nzela Nzela za mabe même à l'époque ils avaient fait comme c'était ça bien Nzela za mi tout bana ko kiti mi tout de pays Nzela la va bien donc
le component si bâtiment bambula ambula de bisango voilà nzimbola ndem te bibisa nzela OK depuis ce qu'on dit là bébé bati lelo biso moko bato quartier pour quartier za bongo ti muto aza likolo oyo bongo sino muto akoto te voilà yo mo muto osibira ka ba conséquence akoto yo mo ndefo oluka obongo ti sa quartier babundaka mais nzela ezongaka te donc sobe l'état tali yango osala bien voilà osala bien vraiment makasi po ezongata ndenge ezalaki ekei ememi bato ntina cité moko monene bon mais a bien été voilà mais a bien été pour boy mutu ke oleka te même moto kuteleka lisu te voilà donc moto comment to vandaka so yo bien na moto faut tourner tikuna po nzela so moto eleka te sike nzela voilà c'est nzela za vraiment bien dans la difficulté vraiment nzela voilà l'idée to ki ba opelela yo leader siko ba tele mijo ba nga batuna leader ya nini éclairci bango leader ya nini to wale sa biso bena bien premièrement quartier to kosuka na biso ati kuna cité beto komana to koma pena to la c'est livre c'est ça donc secteur mabele na mona mabele na premièrement et puis na quartier nde baza boye bala na fier ya star na bango OK do babimisa star na bango ya munene voilà donc malgré to beta pa ba grand star pe to leka OK esimba te mais nasala carrière na ngai nasala groupe na ngai nazana ba jeune ba master évoluer na bango malembe très bien donc yango moni quartier la na fierté so moni artiste na bango donc voilà la vraiment na fierté na ngai babetela makasi quartier mobimba bayebi ke bazana musicien mususu bikoto pe to beta solo solo na quartier na bino ba musicien ba bima pe bon quartier na biso ba musicien ba bima tobimisa lo ba monsieur le roi ba Jani Pacha a fait rigoler voilà ex-mission a fait rigoler voilà tobimisa ba monsieur le roi ba Rassa Dinero ba ambulance azana latino aza mwana koto yo oui ambulance OK donc aza mwana koto yo donc koto vraiment teme tout ça secteur moi bokamba libanda kota prince ben to évoluer ba mouvement moko na époque tango toluka makambo yango ndenge ya la tango tobundabunda babimela koto oyo donc apart bamisusu oyo babima te na kotanga te nanga moko papa oyo ya kala wana ya mutu moko te azalaka koto non bamisika bafranco baluambo batusa tito kiti bapapa wemba toye ntina baferego na bagénération wana bazala te nayebi te soki na époke wana bazalaki kame ngala ya mosusu mpe naza na idée te quoi OK là musu na époque na bazala ngala musu na idée te ba miseli ba mo changer ba commune abi place voilà mais ake na commune pesa identité mususu voilà pour commune pe quartier pesa commune ya munene OK monga fou les amunene ti ba garde ki munza ti ba c'était na yoga pe na époque na garde ki munza zala musicien mo abeta na culture pays vie chez Monstre kombo na ye na bosani kombo na ye chéri entre chéri ben sous chéri voilà il pas vendre à côté à gare il pas za moko oyo parmi ba star ba bima ba quartier il pas bima ndenga quartier OK donc to moni nini mo terre jaune wana vous allez province tout ça la capitale te wana yaga toujours mon fula wana za ba bengi nzela na nzela rocade donc ya nzela yo papa na biso Fachi Béton na PCB ba mbote belé donc azo sala biso et uti musika eke musika et uti wa peke donc nzela oyo soko lingo kotela ngo na ndenge ya mitendi na Grand Hôtel OK entrée zana na Grand Hôtel au na place mo ba tomboli neti soti mouton donc entrée zana soko koti nzela na nde koya e ko memo sikoyo ti awa place ko moni terre jaune OK soki tina terre jaune na eko mema yo ti na tobimi njili tobimi matete mais ana nanu basali makadam te mais za basala déjà machino bazana basala même kuna moni ndenge sana ya bachino nde mutu bapesa déjà forme en tout cas nabi ke à la longue bazamba oyo eza soute tu peux seulement combien des années 15 ans 15 belé surtout na nzela sala maboye 15 belé en tout cas nzende nzela Fachi Béton c'est la biso nzela vraiment boye donc 15 belé en tout cas na sepe na awa courant
Début sur vraiment courant, toi là en difficulté courant. Mais trop de rapports, on vend dans le courant, on met sur le courant. Tu mets ta lame sur une semaine pour que tu aies si kaboy. Mais puis sur la bande, ça vous tourne là, on va courir. Bino ah bon, on consomme courant, mais biso toni. Casse matériel, tu vas te la biso monter bien, transfo bien. Donc, avant côté courant, chaque jour tu as courant. Biso sur tu mets tes journées, tu as courant, c'est que ça panne. Bon c'est là ce courant, les ara inga zongo azani. Ah ouais, Zalani, zongo. Biso to c'est la zongo. Zongo, ok. Je sais la zongo. Zongo leka inga, inga ma plein. Biso vraiment to c'est la zongo. Voilà, vraiment stable. So que ezali vraiment. So koreza ezala vraiment bo betana courant journée. OK. Pour tigala okendeti. Voilà. Je comprends moi tali mama lo sambo. Parce que les biki na quartier nyonso, na commune nyonso, ba église ezanga raté. Est-ce que awa l'église catholique ezali, est-ce que bakimangisi ezali, est-ce que des réveils ezali tout zate tout ça alaka, vous avez le kanisa. L'église de réveil eza catholique ezali ya munene. Catholique biso wana toza na centre communauté ya basango. OK. Donc toza wana Vatican. OK. Premièrement catholique, l'église catholique même et kozanga te pour la plupart bato bazami liboso avant la quartier. Ça va sango, ba maser. OK. Donc ba onde bazwa mo opportunité ba somba na liboso quartier. Voilà, c'est ça. Donc catholique non nazali. On église catholique ya munene. Voilà. Ça un terminus. Pas wana l'église de réveil. Pesa église on na mona raté. Na golo beza awa na biso na quartier eza kimbangiste. Ah, kimbangiste c'est ça te? Oui. Ba église ya ba Pevalon eza nango. Ba église ya ba Molimo ezali mais kimbangiste exact. Na mona mona ntia. Ça reste à vérifier pour ni exact. Voilà. Faut l'interrogation. Tout le gâteau est basu pour ni exact. Na ebité soki na ebité c'est l'île moko pour kimbangiste quelque part mais ngana na découvert. Donc c'est temps le bibo c'est exact. Voilà. Parce que vous avez mon carte. C'est ça que ça oyokango. Non oyokango. Ta baba yikele balega boye bisa. Voilà. Donc on a découvert en côté. Donc l'église de réveil ça Tito Matabo l'église ça. Voilà. Voilà. Donc oui, ta première église est Tongama. Première église oui Tongama wa. Egogioza l'église ya église moi bango babande bengango Oasis. Mais habité sur la chanson Combo. À l'époque elle a un combo ya Oasis. Oasis. Voilà. Mais série de bagango zalana ni Tongama ti. OK. Ezalaga osambela na se ya matiti. OK. Donc osambela ndeti na église Tongama mais Tongama na ndenge ya brikité. Voilà. Tongama kaka. Na ndenge ya ba église kalande ya lagi matiti. Oui tout ça. Et pour le moment et le mois qu'on déplace ezalaka batonga ya tonga school place mosusu. OK. Donc pour le bosso là les colons balonga boye ba tonga moi c'est boye. OK. Deuxième église eza liboso boye on a ebe tongama eza liboso boye pasteur Regen église oui église de réveil église ciel ouvert. OK. Saint de gloire. Donc yango vraiment yamba pe mo bandimi belé quoi tout à l'heure à réservoir vraiment bandimi surtout ya quartier. Voilà c'est ça. Yamba vraiment ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te tomoni na nyoso to sali mekondi forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo